que papa Wemba banda forme non. OK, Esther banda forme, je défends non. Forme ça le rôle le roman de Toya qui te leader ba saper na minute ya Congo ya forme. Ezaka papa chéri binadama. Muluma wa batoka mutazo somba yochi. Ezate ke bilamba ba étiquette, akia défi na boutique akia louer. Papa chéri tu es bien à Casamance. Papa betaka yoji ya mamoto tala pena bien. Papa pena aske na osomba bilamba bazo filmer. Bangonde babo balati te muto kusala ko bakoko zate. Na bino bino cash leo eza na valeur de Angers. Oza na mongo ya de Angers azui na ye cash ne oyo. Oza na mongo ya de Angers azui na cash ne oyo. Détracteur. Basate. Ouais, quand tu es bisara bango ba tekindo ki ba sombinga ngabo mais surtout ba kisani ko chapeau de sala représentant pour la BS papa qui peut être leader nous avons nataka cimetière gombo le bi pièce à betami ba bi forme ya ka bilamba noir pas de contact na n'importe qui et qui na yo ko sana de kwata kufata koko waya chers amis internautes, téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ces nets moments, c'est votre frère, le humble serviteur de la RDC, Kassim Boundi, l'Interna international, la renaissance de l'éternel. Comme on le dit si bien, aujourd'hui par rapport à la commémoration de la mort de Ngantier Servos Diakos, pape de la religion Kitendi, c'est lui qui fut le père spirituel de la musique et plutôt de l'habillement, de la sable contemporaine congolaise qui ne plus, mais dans l'esprit il vit toujours parce que cet esprit aujourd'hui a atteint vraiment un très grand nombre de jeunes. Aujourd'hui nous vivons la carte du Congo et à travers le monde, dans le milieu, il y a Bisso congolais, diaspora la Bisso, ils ont remarqué que le phénomène le 10 février est vu en Flore et Makassi. Donc nous allons te mêler, mais notamment dans l'Isara Bakoko. Coco avec Coco Lema à sa tête. On va découper, on va mêler les mêlés. La presse est là, représentée internationalement. Qu'est-ce que vous pensez de l'habillement Mignon à Coco? Yango eza na d'abord identité. Babi identité yango na ya mboka oyo na eza na babengo mayaka. Depuis que ici ya kala ko na kosala manake na rafia. Alelo zamba pasi mayele bako bolema biso ba ne sima na ye ko créer ba œuvre ancestrale na marque ya père la Congoti ba mbunya sona ko na ko. Nous défendre que valeur ya kumba na biso ko na identité na biso ba Congolais pour ba Congolais baza na identité. Avoir carte d'électeur, oh na forme, oh na nini rien. Parce que na identité moko boye o ezalaki te na kati ya monde ko monde ko. To e mona passe mona monde o ezalaki te bakita. Yango bo mona. Ko ya ba nouvelle collection ko na ya ba chic ko mona ko da char. Il y a rien à craindre. Mais o nyonso baza na promotion. C'est ba œuvre ancestrale. O eza perle, c'est bio, naturel. Le ça il faut c'est lui l'initiateur. Pour le moyen initiateur, c'est pas pour journal lelo na soka bilamba ta tokanisi donc petoni dans la cimetière Stevos Niarkos hier alingaki soka olala po elamba donc eza journée na ye nde yango toyei kolakisa po eloko moko etikalaki po ya late nde yango
alobaki nalati nanga ngalo nalati nanga soki lapin mais moni eloko oyo nde yango ezangaki yango toyekolakisa etoye kolakisa toganye bango nyonso mutu nyonso aza ayebakela apoli bakoko baganye bango bon ça va toza na polémique mozali awa za polémique mutabisa kashine awa aza te babisa kashine api bango tu balali mutu akoloba na bakoko awa aza te basafara liboso ni bakoko babisa kashine oyo donc napesi $12,000 baki oyo bomoni oyo baki oyo bosomona oyo bayi mutalinga asombango baki oyo bosomona oyo baki oyo bayi mutalinga asombango baki oyo papa toza na magasin ya freda nyonso to ezali baki oyo mutalingaka asombango fe na biso général de fa alinga apesanga $25,000 bana na baki oyo na boyi biso toza bato nzambe biso toza bato nzambe me kamo etali nde religion tozali na kiteni ya bankoko c'est la culture africaine œuvre d'art consomo congolais bango nde baza kopola bazolala bazwi 12-0 mutu azongisa ata moko aza te epuis na kati bango nde kukao na miniti nde baza kolala na kati bango sur le pe ya pouvoir ya bankoko oyo bundoki dawe kobimaka aloba awa kadafere isi bino ozala na kamarati mapesa makasi oza mannequin bakala ya idéologie parce que mpe na biso stevos nyangos oyo ezali journée mondiale de la sapi oyo toyebo to inaugure makambo ya ve quand il était mort à cimetière ya Gombe toyebaki ke ve oyo azalaki moto ya idéologie mpe philosophe babengi pape de la religion chrétienne afongolela biso nzela lelo biso eleve mpe continue ya kosala yango na bokasi na ye wana tomonaka ke le journée oyo akufa eledi mpe safari wayebi kolata abimisiranga ari ezala $12,000 immortaliser l'histoire il y avait de représenter culture africaine et congolais et que méditerranée. Cela veut dire que ça m'a pas coco, jamais combattu, jamais rabattu, toujours idéologie. donc c'est ça artiste Mazel Bélé tous les mêmes artistes monsieur autre c'est un métier mondial de sapeur du moment. Ouais, t'as une nouvelle vision de la SAP internationale. Donc, mon événement, c'est un million de le maréchal, le king of the Kimakuta, le pape de la religion qui t'aime. Il y a tout ça pour inaugurer mausolée à Saleli Servos Niakos. Après 25 ans, le pape est arrivé comme nous. Dans la Bamputu, la Suisse, il fallait quitter la Mabélé, mais quitter à mausolée, comme toi, dans la mausolée, dans ma condition, on a bien été, le mausolée. Mausolée, dans laquelle on a déjà dans il y a une inauguration, il y a une 5 ça s'appelle vraiment qui nous dit, il y a partout, France, partout. Il y a nouvelle vision de la SAP internationale. Il y a le marchand, de la région qui était. ni couturier moko oyo aya na matanga na même mixer bango na bango biso pe photo donc biso ne photo soutenir si balali
oza na mbongo so makashi leo yango wana ezopese yango wana eza na prix ya deux tracteurs kashi leo wana eza na prix ya deux tracteurs na mboko oyo donc oyo eza na mbongo ya deux engins asomi kashi leo wana deux engins eza na prix ya mbongo ya deux capitaine de l'équipe. Soit du ballon, pas ça. Soit bandana, pas ça, pas d'animela. Pesa ma délégation Brazzaville, Congo Central Moko, Pesa Boma Moko, Matadi Moko, Pesa Mama Wana Matadi, Vebarta, Pesa Presse, Pesa Ba Presse, Luka Boma, Pesa Moko ya Boma, Wapi Bala Boma, Bala Boma, délégation ya Boma. Sabina na sisi wakati balide koloba mabe ayo na ngando te sisa mususu boye otang mususu boye Première hier na bango problème première elamba na bo balate que ça pas de bêtes quand Adana ils sont commis des péchés parce qu'il poso ya bête ba fabriquer lamba yango balate qui yango c'est là où la ça commence et ça te que o ko ba te papa ou banda forme non OK c'est la banda forme o je défends non forme ça le rôle le roman le qui tout la yango il faut appeler tout petit mais si on a absence de défense au grand prêtre on doit reconnaître nani leader à saper tout ya Congo leader à saper na minute ya Congo ya forme ezaka papa chéri binadama muluma wa batoka mutazo somba yoji eza te ke bilamba ba étiquette akia défi na boutique akia louer papa chéri to bien na Kazamu te papa betaka yoji ya mamoto tala pena bien papa pena aske na osomba bilamba bazo filmer na réussi eza te ke babuka ki légal eza te ba bilamba ba petu wana ba trésor kwado bayaka nango o ba trésor kwado bayaka nango wana eza ba banderole eza ba serpillère les habits volés en Europe yango ba trésor bayaka bango nde babon balati te mutu opusana mpo bakoko aza te nalobi na bino kashi na oyo eza na valeur ya de angers oyo eza na mongo ya de angers azwi na ye kashi ne oyo oyo eza na mongo ya de angers azwi na ye kashi ne oyo détracteur basate koloba ya chapeau na bongo loba kutu ya chapeau mpo ya chapeau eyosomana ya demi-kin chapeau oyo bomona oyo eza na valeur ya demi-kin donc katikati ya kishasa po ya valeur ya chapeau donc mabeza makasi papa mabeza makasi fo bakumaminaka biso bongo wa basapere boza reconnaître no bakoko babeti tala mutu ya mutu Made in Congo. Tu connais italien. Il est envoyé comme ça. Calme,
bilamba na balati eza bakash couche waka nde toyebisaka bango bateki ndoki basombinganga po mesu to bakisani po chapeau te kasala représentant valable ya superligue papa grife etaki leader nous avons na kaka cimetière agombolo bebi pièce abetami babi forme yaka bilamba noir te forme fo oyeba komarie couleur forme ali kamba couleur ta degré na ye naye na noir eza si na combat ebele bayebaka mamango te noir asi na combat rouge eza victoire jaune eza richesse toye na kaka cimetière agombe en tout cas félicitations premièrement Givekolo tomoni mausolée en tout cas esali bien toujours sans kobanga bateki ndoki basombinganga bana tu ya poto na lela bino fort asani kosike na yani boni sanga pichu jongo trop PDG Chama Jeko la nuit guitare la joyeux anniversaire mi votar que jamais toujours kolonga ba décontacté na n'importe qui et qui la na yo kolonga de kwata kufada akani jaliwa koko waya C'est à ce moment-là vous reconnaissez à titre de rappel, celui qui a donné naissance à ces voix, c'est Papa Mombele Pierre Sakira, l'un des pionniers de l'indépendance qui a pris part à la table ronde politique des 60. C'est lui aussi le grand bâtisseur, le quartier qui porte son nom, le quartier de Mombele. Et celui qui en 62 a listé la nationalité. Nous demandons aussi la symbologie au mannequin. Merci, monsieur. Merci. À vous aussi. Merci aussi à tous les amis des frères de Matéo, de Jean et à moi pour partager cette joie. Cette joie, c'est la joie de sapeur. Oye! Zambela likolo bayakela se. Zambela likolo bayakela se. Kutala la bande. Koko kakande bafore. Babeta bazoro. Monsieur Frédéric Mombele, ici présenté bien avant pendant la Himna. Je demande à maman Tricia de pouvoir l'esthétique. Est-ce qu'elle a préparé l'esthétique? Avant d'écouter, il y a les petits peu aussi de la chose qui va entonner une chanson. Soit tu français, tous les sapeurs, vous serez invités à la célébration du mausolée de Messie.